Amen. Bota. Balobi bangonios kuna kozala comme si ba ange. Lokola baza kona image ba ange. Mwasa mutazate, mobala mutazate, kuna biso nyonso tozosanzola ya Yahweh. Oh, Amen. Amen. Mwasi oyo akufeli mobali. Izana basi msusu ke. Akufeli mobali. Le madali ya liwa mobali ane ukite na koza mwasi. Amen. Bota. Amen. Oh, Amen. Izana mwasi msupe akufeli mobali basokole te. Ibali nyonso akukuta na bango isengeli bali kanazela liwa. Amen. Bota. Amen. Ezali na mwasi oyo azalaki na ndako libala epi abomi libala azongi epa na bango. Parce que na kati eza na deux questions. Mwasi wana mutaprovoke libala ekufa to mobali nde mutaprovoke libala ekufa. Amen. Boka. Amen. Peut-être na kati ya ndako libala avandaki mal à l'aise. Peut-être na ndako libala mobali apesaki valeur te. Peut-être na ndako libala mobali abandaki kikete. C'est que ceux qui nous ont à Bokokate et Singeli à Bomaliba, les précisions à Makapo Bomaliba et Iban. Ceux qui vont gagner, à Makapo Itali, à Makapo Itali Pité, à Makapo Itali Ouïb, et Zozongel, à Makapo, Ote Mamoni Lukolanda Papat, Ote Bakanye Kuna Azani Aketunabat. Il y a une la précision. La mobile pour la boutique Mwasi. Amen. 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 Bota. Amen. Parce que nous soupe akendebo, aïbi, akendebo, oïba, basosobat, ilobabat, ce qui est comme excès, et vous m'appelez libala. Il veut quand même. Parce que mobile a possibilité Mwasi oyo, a donc c'est son du temps. Si vous avez Mwasi wana, tant il y a qui réputation na ye eke na ndenge mabe. Mobali nyonso ya kobala ye esengeli mopaya. Donc li bapesa terme mopaya soba amelaka mai ekufela mpola. Amen. Bota. Amen. Donc moni misise moka ye kolwabi mwana tunaka aliaka nyamekila te esengeli kotuna. Omoni liloba eyebi etie bituna. Liloba etie ba témoignage. Tant tozana kati liloba Ozotuna, Ozoboyebi, Pebososoni, Mayoka Molamabe, Ozako, Amen. Bota. C'est-à-dire, moi, ça, pourquoi on libala, la cause en mobile, moi, ça, pourquoi on appelle libala, la cause na yemoko. Ce qu'on fout côté à la sigoyo. Ce que moi, ça, on a libala, la réputation mabe, et ça la capacité pour acquérir les sous-sous, en la libala. Amen. 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 Bota. Amen. Nous avons la base mususu. Azana mobali mobali akili kaye boko. Toi kufina makabokuli. Amen. Bota. Amen. Parce que la kata mobali soka kuti makamoka mabe. Akola kabutute awokende peka boko. Du mutayaki na wenge soki a remarqué ali kotite. Ibalo yaka na lufuta. Nakobala, kokopanda, kokosala bui. Kede amone azoko kake, anomola kapezo tokili, pour moi ça dit mamabe. Amen. Bota. Amen. Amen. C'est tout comprendre. Kokomanibala, izala kalisamote. Izala batribi, ceux qui moi c'est accueilli la libala. Donc tout le temps il y a besoin de sous izala kate. Amen. Bota. Amen. Amen. Et tous arrivés, na badialette, bazobali sa mwana 4 fois, 5 fois, babo le pays babo le côté. Amen. Amen. Bota. Soto sina centrale, ici quand tous allez na kata Sankuru. On a centrale à Congo. Mwana azana Congo, moins 5. Koto babenge Pierrette, kuna babenge Marie-Jeanne, kuna babenge Nadine, kuna babenge Rachel. Amen. Ça dit ceux qui ont papa noko akomi na kombo mususu. Ceux qui ont papa akomi na kombo mususu. C'est que moi na ba kotuko ba sa 5 fois. Amen. Bota. Amen. Et la tribu a dit que kuna na se pardon. Côté frère.
ata kotaka pitana Kinshasa mwana azakaka na kombo kaka mo oyibota amen sauf ya village. C'est-à-dire ceux qui m'ont dit moi na kombo ni Nadine a kofi ko changer le sujet. Nadine etikali Nadine mais awa omona wa Rachel ko Jean kuna Pierre. C'est que moi na ko se tromper batu awa sali mabena kombo mususu kuna sali mabena kombo mususu ndio mwenye na katikati awa même wakati électeur mtu mmoja zote sa 4 5 na bakombo différents. Amen. 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 Tout ça est fort. Vous savez, na Yahweh, Israël, ce qui nous a dit, Libala, a été pour la Libela, quand nous a dit, Libala, a été qualifié la Kenya, Nandaku, la Libala. Amen. 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 Et il va le pouvoir à la tête tendresse. Soit mon bali, à ça pour respecter moi, soit moi si, à ça pour respecter mon bali. Et moi, c'est pas pour lui bien, pose à la soumission, il vous a mon bali. Kamera ka mobali itamba komi solution elingi ko l'accepter que mobali pe ko ba no kosala mwasi makambo pe na solution ko ko kosala makambo ko iza annexé ko ba pe libala. Amen. O amen bota. Amen. Atuni mutuna ya libali ko ko lobi asana posa a comprendre alobi ezana biloko mseza saint ezana biloko mseza très saint. Et vous comme ceux qui a yé moko yao. Et quand il faut qu'on appelle à Batoussous, utiliser yao. Du bon amen. Amen. La carte temple est temple à Mandaki. Temple à Nekotobele Amerika. Ezalaki na biloko mosusu. Oyo ezalaki précision. Na ba sacrificateur. Esengaki yao ene ayamba yao. Ceux qui va y les tolo. Ezalaki précision na yao. Amen. 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 Oyo. Tamba papinyama. Oyo. Isengeli batiela yao. Izalaki ba oyo. Loboko. Isengeli batiela yao. Amen. Ibota. Amen. Oh, ibota. Amen. Amen. Oyo talami ba oyo. Mutu. Babiloko mususu etikali. Mukongo. Izalaki na kati ya basacrificateur. To balewi na kati ya temple. Amen. Amen. Yamata nyoto sagati moto sa comprendre. Avant manifestation sur Bible offrande, Dieu va leur donner la rapport et pour mon ensemble pour notre tonda. Pour nous olo. Quand il y a deux tonda, Dieu va se donner l'union qui sera kamala. Amen. 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 Alors puis quand vous avez la carte de temple dans le Karayo, donc il va faire sa précision. Beke tobogate, beke katanate, beke sana tefote, esege na katikati na yo, beka oyo ezali na mafuta. Beke sote tozala pela ba beka msutu yako tupela yao, eza ya koteka. Amen. Bota. Amen. Yomu na karawana soki ozana defo, okosalela yao te. Soki liboko moko eza malamu te, okosalela yao te. Soki musapi moko eza kokata, okosalela yao te. Amen. Bota. Amen. Sinakala loi Israël makasi pe badeko kangabatu makasi. Sinakala te Zaraki basale loi pesi conseil. Loi va pesi conseil oyo kite batie na losam. Soko sina makambwana yoki anania na safiri bakosa ki mokozi pe bakuye bakufaki. Amen. Bota. Amen. Yero mtatengani mose omoni ceux na zui na kosala boye et ceux qui mutazui akoni ngado. Ibo amen. Amen. Omona kate omona kate mutaboya na dunia ya makasi na liluba a se retrouver. Si qui pose l'élection à l'équipe, ce président Moussala a du salaire. Quand on a vu le salaire, à combien de millions? Il y a l'île-bas. Oh, il veut quand même. Moutoumsa y est na bota. Pas quand on ma bota. Histoire à l'île changer. Azungi naï, Ake naï, c'est mouton a changé de texte. Il y a un langage trompeuse. On a quatre langages mouton yaki, la disposition mouton yaki, ayaki na langage amalamti.
ayeka ya ba tarisina liyoba oyate ke mutozo sala pasi oyate na bela kadibu oyate ke makolo tuisakaga oyate ke na yoka ka vertige oyate ke na zala na difficulté bo parce qu'après difficulté on a ce que si ce nous fait prendre la difficulté à resolver si sima liyoba yaka kosambe na nzambe kwete moyo monayo na mkono suke mona ya yao tayo kosambe pona pita molini yebaka ditoi libumu kobota kozanga mosala salaire ekolanda yo lokola matabi yamona lelo tosambelaka mbongo te yamona lelo tosambelaka libala te yamona lelo tosambelaka kobota te yamona lelo tosambelaka biloko mokili te parce que Salomon alobaki ezali vanité de vanité. Amen. Amen. Oh, amen. Bota. Amen. Oh, libota amen. Amen. Malaba msume zalaka kotrompe zali. Ola malaba msume yaka na tani nakobala yo. Mtu akelaki nakobala amoni mwasi msusu asundoli alobaki akobala akomi na mwasi msusu sikoli yawe. Ako se retrouver wapi. Bilé eza saint. Quand quelqu'un te sali salongo, dès que tu quelqu'un en prison, toujours ça la terre pour tous au moins terre. Libota amen. Amen. Oh amen bota. Amen. Dès que tu quelqu'un pour visiter la prisonnier, tout ça la terre pour tous au salaire. Toujours ça parce que le coup mon père kembo, ils ont pas na yawe. Ya maman il tient saint na compliment ezalaki te. Sa grandeur alobaki boye batkamba kompidiaki bazuma koki wana ake kotala bavieillard bato bakomi bampaka baza suna makasi te bakoluka lisusu te libota amen wana mokili bapesaka moto akozongisela ye moto akomi veillard akozongisela nini libota amen yango ni sa grandeur akende kovisite bato oyo bazali na boputo bakende kovisite banani bato baza bafere na kati ya bafere français eza te peut-être ekosonga boye seke yango ekotalisa bile oyo eza yawo ntango visite wana ezali mpona na yawo amen bota libota amen ntango toke kovisite baprisonnier grâce ezalaka bino moko boyebi visite okoyoka na prison babimi 10 okoyoka na cour d'appel babimi 4 oyoki na tribunal babimi 3 oyoki na auditorio babimi 2 bakomi libanda me ntango bango bazokoma libanda ata bakomi na kati esika te bazotemonie monene na liloba na bato bazokutana na bango amen libota libota amen amoni mokolo mosusu babeta exige kuna na kati ya prison balobi toremarke soki ozala problème awa soki ozala mikakatano awa soki ozwi numero mosakoli ya liloba obandi kobenga okozala libere libanda amen libota oyo alobi motu moko bande kobenga bino awa na ba 4 heures après 2 jours ase retrouve libanda amen libota eza témoignage ya liloba balobi motu mosusu asalaki awa 1 année 8 mois mais visite na bino ya salongo azwi numero abandi kobenga ase retrouve na likambo na ye esili babimisi ye akomi libanda akomi libre seke misala ya église esengeli tatolama amen libota wana soki eza bilei oyo eza saint ntango ye abimi azotemoigne na bato lokumu wana ekembo ezozonga na mboka na yawe ata salongo nde bato bakamwa par exemple na territoire okenda kosala na territoire ya loja molimo ekambi ntango toke na territoire zete moko eza na nyoka bino bomonaki te yango opalpable événement après zete bokwea likolo ekoya misala mpe koya na territoire à travers salongo amen libota libota amen oyo salongo wana tosalaki au moins 2 mois tozosala kaka na territoire tant tosilisi misala ebandi banda oke tongami ya leta eza déjà témoignage donc babi mwana liloba
Osala kati ya Isaïe 45. Osa grandeur puis tout nanga pona makambo ya la kisanga pona bana nanga. Musala na maboko nanga. Ena nasala mukilia Yahweh. Oh amen bota. Amen. Ata bamona ba prison na bakache bakamwaka. Tanto kenda kuna ngeli solebe tamaka bayoka keseni. Yomoni bakakamaka asali tukuli kaka. Tukuli nyataka tango zo nyata kono azosala makambo ya minene. Il a conçu à saint Maton pour reconnaître sa grandeur. Ça y est, pour ça, dans ta thèse à 3 ans, vous pouvez pour reconnaître Maton qui était. Il veut quand même. Oh, amen, vota. Ça y est, c'est le coup d'Natan Maton dit. Moutazate. Vous pouvez pas te le poser en voie Maton dit. C'est ça, il veut quand même. Parce que le Maton dit que ça y est. Apesa ndio kuna kureconnect yuko vitu wa kuzoea kutaposema lazima basali gozi la ngai basali gozi la ngai basali gozi la bwe iliki ta oyo ikomi kwa mazao ngota amen amen ngota amen sike ilo nyonso wana ya mkuya tuye bade ko reconnaître ilo nyonso wana mkuya tuye bakavalere na yango tanto zawa Tant ça awa, vous allez dans la sacrificateur awa. Tant vous allez awa, vous allez la prédiction, on a dit la sacrificateur. Dis-moi amen. Amen. Parce que Aaron a ça Moïse. Au bout de la Moïse a ça Aaron. Aaron a ça Aaron. Moïse a ça Moïse. Yahweh a béni Moïse. Nasema kubenga Moïse ndi Aaron yekumona. Tanto za awa yawa bengi l'homme de Dieu. Tanto yawa bengi l'homme de Dieu apesi makambo. Ndi biso basapolito yekumona na. Ndi bateye bayekumona na. Ndi bapotre bayekumona na. Ndi évangéliste bayekumona na. Ndi bapasteur bayekumona na. La doctrine de la loi spirituelle bayekumona. Dites amen. Amen. Kuko yobaka Georgina mutauti wapi? Mbuma mutauti wapi? Ni batei. Ona ni bakomati bongo. Ona lusambo ya mutu, ona kokanga mutema, ona maloba ya panzi, ona maloba ya kose trompe. Dites amen. Amen. Georgina yo, Georgina nga kuuti wapi? Oya ya salibisonios. Mitamu ya salibisonios. Mutuna mutazana kla, mutuna mutazana libota. Oya wati. Libota amen. Amen. Oya amen libota. Amen. Okaba ezaton. Okaba ezelo kumtufobuta mana yako. Okaba ezali kenge profesi ezali. Soki yawa asala kenge kwa kusakolate. Ato forcé, moyo sabola, ezate. Ozate na bate usupe, basala na pe bio kontelwa. Ngiba bato yumula ndoto, bato tasi bato, bato tuna boy. Mais ezali le kongo compliqué. Et communauté, c'est là où ça pose. Mais au président qui pona ni. Amen bota. Amen. Ozate na bakido pe balekana. Akomi esika Aliko misi basali. Kama aliko misi musali. Abadipe kwa sababu wa mwimo. Abadipe kwa imagine. Kama wako tuna ye. Wazana titre ni l'église. Wote na zafere. Amen. Bota. Amen. Bota amen. Ota myo zafere. Ukieko nuka poswa biloko ya baleo. Ukuzala problem. Ndomo ya libeli. Mutumoko yaka na libeli. Abibina zamu sakoi. Bayena biloko. Ayapi batu. Asolena batu. Simanango a escroqué batu. Na pompo comme si azamu falioba. Amen. Boga. Amen. Moutorinova. Moussala Linova. Oazali Moussala l'homme de Dieu. Jamais à côté de escroqué batu. Bakima. Parce que si vous avez été à la sabatuzela, vous avez été dans Amen. Boga.
Oh, niveau amen. Ils ont tout ça dans leur solution. Ils ont tout ça à tête au travail. Au moment où on a dans sa colonne pays, au côté de ma 5 batailles, 5 basapos. Nous tout ça à dans leur possibilité. On tout ça dans leur collectivité. On tout ça à tête de notre famille. Et le bureau de côté. Mais matin à Oyo, mon livre Oye, mon collègue sur la page. Usamai kusugie ndio mwalimu na tata ya Bwana. Amen. Amen. Mais quand vous allez peut-être monter à quoi un problème, vous savez nini mambo kazoka. Wale za forma msala ni yote. Peut-être peut-être vous savez un problème, monter à zota na hii. Ils ont le belé côté. Au capacité de sang et de sang aïe, toi simple. Allah kisaraba. Allah kisaraba. Wale za mwalimu aliyopatia. Amen. Amen. Pour que ça vie doctrine c'est le sacrataire. Mukei asale la musakoli. Musakoli asale la mukei à travers la vie. Mukei a un problème malade. Nous sommes la 5 bâti. Comme nana, comme un coquille, à côté de l'hôpital, à vie soin. Moi, nous sommes la belle. Moi, nous sommes la belle. Mukei est capable. Il y a pour bêta tolo pour la savadini, pour le kamakoki, pour que ça passe à l'hôpital et pour le soin. Amen. Amen. Mais ça vient à peut-être qu'on s'en va un problème, nous disons à ceux qui pétent. Et ça normal. Ouais, les amis, mon livre, il y a reçu mon quai. Donc, le problème est pourquoi est-ce que ça crée? C'est que mon quai, on a ça capacité pour le bâtir. Comme nous sommes capable, nous sommes capables. Parce que où est-ce que nous sommes pieds? Jésus dans mon sapot. Où est-ce que nous sommes dans mon sapot? Jésus mon Dieu. Oh, amen. Attendez-vous dans la construction. Il y a un problème. Nous sommes il y a un salaire pour payer. Non. Au salaire pour payer. Il y a un salaire pour passer sa problème. La tâche trompeuse. Tu as les kebabs pour les avoir. Donc, tu as des filles beaucoup. Donc, tu as des filles. Et il y a la carte de Tonga. Mais pour nous rembourser mon Bwana, il y a un problème. Nous connaissons ce qu'on a pour la payer à Camille Samoyawa. On a pas papa, on va pas dire ni. Mais nous ne pouvons pas. Nana zo passe comme tema, attends mon on va rembourser à vous. On peut se mettre comme tema, moi là. Oh, amen. Zali ekoza la musali asacrifiera na nzoto na molimo na yi pona liboba. Yango tafika lokaki ndai na ndako nanga isekina ko misaya. Na papa na kite msukola muka. Musola. Monsieur va papa na kite msukola. Donc pour ça la très fort. Il reconnaît la mossa mbali. Mossa bani malade, mubala zote chakara. Lokola ya za kunate. Moi, ça j'ai ça mbali. Papa, qui nous a ça la capacité. Ce qu'on a vu dans la salle. Amen. Amen. On a qu'à attendre face à moi si c'est un moba. Oh, nous autres qui m'ont dit que nous avons dit que nous avons capacité. Du bon amen. Amen. Voilà pour ce qu'on répond. Nanda face à mon bal qui est à moi, à moi si. Face à moi qui est à mon bas, à mon bal. Et il va nous faire moi ça sauver. Et le verre est de côté. À sauver tes caras. Ce que tu as comme grave, nous avons tout faire. Et c'est lui. Non. La tela tamu, malade des amis. Amen. Gota. Oh, Gota. Amen. Comme on a pas peur à bailler ma campagne la solo. Famille en bas de la coupe. Moi, c'est une telle que je suis. Moi,